Donc premièrement message nanga na message à Kanda. Donc premièrement message nanga na message à Kanda. Lobby ba journaliste ba kia ba blo ba sala ina sepela été. Par rapport il y a ma chroniqueur mususu bande gona mususu ba émission internet bazoya ba sa reportage ba ko salir kuma papa na biso ndinga mabiente. Na posa pe oloba pété. Mais baloba te ke tozangi tosali boye non. Mukolo mote papa leka la TV senga batumbongo. Toi senga lisongi na ebité botala la TV. A travailler na RTNC. Maintenant on tozo expliquer. Bino bozo ke ko balusa makamnde mususu. Ye pe sabiso pe sengo te. Ye se pe sabiso te. Na lango za ni sengo ke papa nae ba expliquer boye bango ba lobby makamsusu. Na lango se pe la bongo. On doit se pe la zate. Ngai lo na senga ma s'il te plaît ma chroniqueur ba arrêter na ba bêtise wana na komba papa na ngai. Elo na ngalo ba yango wana. Papa zala ki teke o malaria o soki eloko boye non. Biso ata mukolo mote to ko lemba na kokunda papa biso to ko lemba na maladie papa na biso. O mema cholo balakati ya bi ata kaka lupango akoteka pona mwana ya bika. Ata lelo oyo ba pesi ata combien mais ba ozongi sa papa te papa sa kei bato bazwa bande ko critiquer na internet ko solo la ba solo la kabo oboni liwa esa nzela biso nyoso hein o eza la kate na mutema bango ba ebite bango bazoya basali babilo na bango baken bakoti na utu bazu bambongo na bango esili bali esili mais pas so biso to tikala ngo bango ba kabola na biso te bazolo bele yazanga kikisi tala lopango muneno nyonso soki zaki pona mbongo kwa okufa te tina suka te hein so tozo yamba bino boeza ke bozo ya poto kabula ma elongo eza te ke bo memaka ba makambu mususu bokenda koloba do eza do bien kututé. Donc premièrement message nanga na message à Kanda. Eza mokano ya Nzambe. Nzambe ndalingaki akufa. Amfumu lengi betu tu yanga leri keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri ko she papa uki sari sabana waya luamu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbodi imatea trimana mambodi landa YouTube télévision. Salon Flori, mama moimwene, mama mwene kuna yuyufuna. Roger, mwana mama Kimaganda boyigoila, ungeri Kimaganda boyigoila. Yafisa lengi. Feroze yagine, feroze makangwe, feroze makangwe. Metro Makengwe, Shadombala, Makingumba wele. Merci fidèle internaute des métros Makengo Tapis Rouge. Merci Nandenge Bozali toujours pour continuer qu'on nous renouveler confiance à nous dans la chaîne parce que ah boui qui Bozala Rabona Christian Vangoulé Papa Bombo à Kotara partout pour nous reconder coloquer la milo news. Alors le lot boui qui na monde il y a artistes comédiens bazoa qui matanga donc par la combo ya bautko perdre artiste munene na combo ya Papa Chaba o azali mutu o c'est sabino na film na o vraiment marquant à l'époque film au Salara Bongo impact peu idéologie na titre à Moscovitch Papa Chaba tika kibiso depuis avant-hier yango était Christian Vangou le salut descente awa na kati ya résidence de place d'hôtel awa na porte oyo ezali bongo résidence Besika artiste na bino Papa Chaba abana ki kovanda. Alors héritier le grand caméraman au rapidement bongo de scène mais Kirikou au sunganga vraiment la caméra na yo tokota na kati tokutana na bandeko pe bana o nyoso ba ko partager vina bango ensemble na Papa Chaba tomeka ko so na bango to ba témoignage pe le pourquoi papa na biso atiki biso tout le monde maman na biso maman au roipe ko loba bonjour maman.
mais maman bazo tala yo ata moi un petit mot ça la biso bien tout baso qui na famille aux allez qui moi na papa ou soit nièce ou comment. Naza mwana mais na posa lobate. Na posa lobate maman ko sunga biso to ebiki et ça la rapasi ko bungi ça vraiment muto azala qui cher pour na parce que ngape na devant yo boye na peur orphelin de père alors o meka ko expliquer biso no momu qui na no journée wana o papa tika biso tombola mga papa azala ki ndeni limbisa biso vraiment maman. Nazala été na uti voyage na epi makambo te kokoma na kalelo. Alors attends moi les selon des barrières qui ça la bien pour la fanatique na ende vraiment de bazana besoin ba makambo na maman ça on penanga te ba fanatique na maman. Ko limbisa pour na éviter. Pour éviter. Alors merci maman, courage, nous avons merci beaucoup. Merci. OK. Tout mais quand on intervenir pas de comme bal pas ali pemeni ce qui a eu pour la makasi pe courage ya ko pesa biso ata maman lomke alors ndeko bonjour. Bonjour chef. Ndeko comment on Shadrach Dido. Shadrach Dido. Alors est-ce que vous pouvez biso na kati ya famille ya papa Chaba ozali moi na ozali koko na neve na ou comment? Ozamona papa Chaba watiki biso. Alors ndeko ba fanatique ya papa au boteur biso partout dans le monde entier parce que papa bien sûr azalaki ya bino mais azalaki papa ya batu nyonso azalaki artiste o bandeko ko sepelisa batu nyonso na mokili oyo. Alors est-ce que vous pouvez relater biso na journée ya suka o papa tika biso na tongo bolamuka inde nini et comment epende ni ti papa o tika biso? Bon en fait quand papa tiki biso azalaki na kinte azalaki na déplacement na komiki. Bon, en fait, dans une ensemble de musique, dans un ensemble de réseaux sociaux, donc, n'animalité pour les canaux réseaux sociaux. Et puis j'ai essayé d'appeler ma soeur, son numéro aussi ça passait pas. Donc ils m'ont contacté mes mères, les boys sont arrêtés, papa a déjà la Maroc. C'est vraiment choquant, c'est vraiment pas si mignon vraiment, pas si mignon qu'on a bis vraiment passé vraiment. Nous avons moyen le papa. Ah oui, tu as dit que ça ne pas si pour père papa donc biso au nyons tous ali bateau de course papa tu as pas soina vraiment ndenge zalaka alors ndeko ngai to mec un peu parce que tout ça ba news une soit partie internet balobi que non papa zaki ne bien ayoka constipation tu a kene osumba kisi na pharmacie ti mais na liwo est-ce que mambona za balaison dit ou soit tu appelles mama solo jamais na kolo balikambo na habité beaucoup de Botswana, mais mes grand-mères ont orienté Binopoyem, Tazaki n'a pas passé sur place. Et d'autres frères aussi. Parfois, M. Bazaki en a présent. Alors, nous avons et tant que vous avez papa Chaba, si vous avez un message, vous avez une autorité, vous avez un papa Botaibino. Donc, premièrement, message, un message à Kanda par rapport à la chronique à Moussous, Bandegona, Moussous, émission internet. Bazoya basa reportage bako salir kuma papa na biso na ndenge mabiente bazolo badikambo o ezali yango te mais ko inventer ko eza histoire mo réelle mais eza elo mo bango bazo créer na ndenge na bango biso ata mokolo mo te to ko lemba na kokunda papa biso to ko lemba na maladie papa na biso o mema cholo balakati ya bi ata kaka lupango akote kapona mwana ya bika mais baloba te ke tozangi tosali boye non mokolo mo te papa leka na TV asenga bato mbongo to asenga lisongi na yebi te botala la TV à travailler na RTNC il est capable de créer une émission pour na senga asala ngata mokolo mo te donc ngai lo na senga ma s'il te plaît un chroniqueur ba arrêter na ba bêtises wana na komba papa na ngai elo na ngolo ba ngwana. Alors par rapport à l'autorité Moka, la biso tant que vous avez papa pour un message pour la bango. Non, pour le moment on a un message. Pour le moment, on a un message. Alors merci beaucoup Ndegonangai. Donc nous avons une conférence sur la biso na minute donc nous sommes plus à la hora pour nous repérer cette information. Boy na source nebiso boy aux informations. Oyo bango moko bana ya papa si biso yango biso petoria to transmettre pour na bino alors boy vitaka un peu ko sala ba buzo ba na kombo ya ba artiste na biso parce que baza ba star parce que biso na mboka na biso ndie to reconnaître moi mkete ba star na biso alors ils a vraiment bien
te kokende koluka kotia ba titre moko ya mabe ou soit kokende koluba n'importe quoi pona kolukara botalama donc wana vraiment ndete eza musala na biso donc musala na biso zali koya na source tous les informations pour tout pesa ba fan o batala biso parce que bazara na besoin il y a vraie information tant bien au même information mabe wana au pesa bande ko batala biso monte que information puis on peut ko circuler donc et que ça là vraiment kitoko magacité alors héritier le grand cameraman la premier bon de Samuel Kirikou to kotambola to mekato ko so na bande ko au bazar à droite biso ceux qui ba pesa biso pe ba lo so ba appel courage ya koloba en tout cas encore une fois ndeko merci donc héritier ozali mona ya papa Chaba ya mobali grande sœur pazali wana mona ya papa ya moi si pe azali wana pona ba bande konyo so ba otala biso alors to ko ina so pe ko poussa là ceux qui maman bonjour boni maman Bien. comment on a non Nadine. Maman Nadine parce que toi qui a besoin qu'il y a moi et l'autre moi est-ce que tu as maman Nadine na kati ya famille papa Chaba vous allez moi na ye nièce na ye to pe koko na ye Tinaza mwana. Maman Nadine so pe ko ta fait caméra il y a ça c'est bien que ça dirige au sur la table pose maman Nadine oza moi na ya papa Chaba. Alors maman Nadine les jours papa a coupé qui oui pour mettre la solo solo tant bolam ken na tant azala qui n'est bien et arriver comment pour atika biso s'il te plaît. J'allais ka ba malaise déranger qui ndi ayo kendo hôpital bayo kumana angale mande ayo tika biso. Alors pour na bande comme ça alors que non papa a une constipation akenda na pharmacie à somba ici yo nem tene bien le est-ce que ça mamba solo tout ça déjà ba lokutaka bato ba internet Bata ba internet ne besoin interpréter ma bé vraie histoire ils ont vraiment bonté bon on a besoin ko kene ko interpréter marambo belé mais et ça bonté ils ont liwa ils ont mokana nzambe komaki mais sûrement kazaki pe na problème de constipation mutuno de choses za constipation mais là qui si peut et dégager il y a pas de azoe qui si peut dégager les mekangamaki et après akomaki déshydraté vu la salle qui me font maki tamula ya komaki déshydraté nda au hôpital ba renforcer quand des alaka nde pa après wana nde yo memela liwa ba yo transférer ngali matokomi kunande ayo tika biso. En tout cas maman encore une fois na présenter ba condoléances tangai parce que pour bon ça papa to bindeni vraiment et ça là pas si alors tant que yo zali mona ya papa Chaba azali mutu o a serva ki mboka na biso est-ce que famille bozata na le ba morte ou ko adresser devant ba konzamboka na biso. Le bizarre que non papa Chaba qui a servi mboka oyo bami mbula donc à passage jeunesse na mingi na ko servir kaka na osala ba blo na bando sala wana mais regret izaka ke mboka na biso bazo reconnaître ba artiste te izaka passe. Alors maman question sur kapoto kabona est-ce que toi ko papa natiki binoba na bozaki combien la famille? Bah basé belé tosé belé. Jusqu'à là pour programme binom te donc bozan un petit bovanda bongo bon c'est biso. Programme non vraiment et vraiment non bien te. Donc on a bande ko nous appena besoin ya matanga ko ko pesa biso ba détail adresse des alaka. Déjà na Maluku avenue Maluku Kabinda Wangata. Ne place matangeza. Combien? Maluku 59. En tout cas merci beaucoup maman Nandenge Nimiko pesa biso maloba. Donc le tieto continue toujours parce que tout ça en la résidence presse papa Chaba artiste na bino s'appelle Sabino abanda ikopanda tout le monde peut maman azalia tout ça pesa biso maloba. Maman bonjour. Bonjour. Maman comment on a Gisèle. Pardon? Gisèle. Maman Gisèle en tout cas na présenté nos premièrement ba condoléances nangai. Merci. Oui maman Gisèle toi ko ba na famille ya papa Chaba o tika biso soki ozali koko na ye mwana na ye nièce na ye ou comment? Ba mwana. Oza mwana.
Moi, on a Bosso, donc l'aîné de la famille. Alors, maman, par rapport à ma camdengue, ça va te passer quoi? Na posa pe olo ba pété. Lobby ba journaliste ba ya ba blo ba sala ina sepela été. Ba tuni problème ma papa ndenge akufela ki na expliquer ndenge papa akufela ki mais na yoki na ba internet ba komi ke non ngana lobby ke ba docteur ba négligea ki papa nde papa akufaki. Kutu soki na yoki sumususu bimi ke docteur moko abumaki papa to kangisi ye aza na prison do mamobele kaka ya wana bai na lingisu mambo. Alors par rapport à message maman Gisèle à Ebiso on a tout à l'heure na au recadrement muke ba collègue tout ça là vraiment musala ba confrère na ba concert aza kaka république démocratique du Congo ba fan ba na ba États-Unis na ba Afrique pe et baza na ba Asie baza plein ba Europe baza na besoin vraiment bazo ba news ya solo concernant artiste na bango alors bino tomboyer bozui information musu boke baloli yango en tout cas vraiment bon vraiment et ça là bien té alors maman Gisèle excusez biso to meka un peu ka koyi ba journée où on a su que papa qui tombe au lamke na tongo papa zalakini na zalakini bien ou zalaki comment papa zalaki malade papa belaki et après maladie té que fièvre même à temps na hôpital nyon surtout bando tamwa ba papa zalaki na fièvre té OK no fièvre ba pesa e ba kisi qui tise fièvre papa zalaki na fièvre té papa le problème nezaki ka libum nde bandaki au déranger. Donc il y a mon coco tout petit na suka libumu et sili nango abi azoye ça même ata ba docteur so docteur tout nié papa ozo kanini abi que non na moment o nazane loko ngala websa bino problème nanga ke nakuma makasi po nazaya ko lemba nakuma makasi na telema papa lingaki pe hôpital te po aiba que maladie aniza hôpital te katimani ba opesi na hôpital katimé zaki ke ndenge libumu e déranger qui libumu na ekangama ndenge alembaki azonga mwa makasi le problème à papa ezalaki wana papa ezalaki te que malaria soki eloko boye non même à l'hôpital papa boyaki tina suka tina zo ebisa ki non papa solution eza na hôpital abinanga bozo tungisa nzoto nanga ngaza na ke na hôpital te problème nanga ezaki libumu nanga ekangama etika koleka et puis nzoto nanga ezonga makasi na telema na sa makam nanga papa zaki na voyage mo ifala sa na Abidjan kuna bazozela papa ifala kende maladie wana kaka nde eko sala na ndenge papa eko kende eza maladie te que soki bakumisa ngo keno maladie soki ande ni keno bakena papa na hôpital papa ba négliger soki bande ni bazoloba wana non soki bozoya na musala bozoya ke to kabula mawa na bato bazoyo kabiso tozo kabula mawa batunyo so et puis mtu ifa yeba vient na biso akufia ndeni abela kinini asala kinini meta utozo expliquer bino bozo ke ko balusa makamnde mususu yepe sabiso pe sengo te yese pe sabiso te na nango zani sengo ke papa nae ba expliquer boye bango ba lobby makamususu na nango sepela bongo ndo sepela zate oui ata lelo oyo ba pesi ata combien mais ba ozongi sa papa te papa sakei o ezala kate na mutema bango ba ebite bango bazoya basali babilo na bango bakeni bakoti na utu bazu bambongo na bango esili bali esili mais pas so biso to tikala ngo bango ba okabola na biso te tina suka te so tozoyamba bino boye ezake bozoya poto kabula mawa elongo ezate ke bomemaka bamakambu mususu bokenda koloba donc bien kutute lelo malala mukaki mutema nangi esukaki vraiment mais tina lobby en tout cas nsamba alimbisa ba o basale eloko wana mutu atikala libela azate bango pe un jour ekozwa bango ekokomelaka bango pe un jour place wana nde bakoyeba paso baninga bayokaka nde ezalaka biso baoyo nyonso do balobaka soki ezwi yo nanu te oyeba valeur eloko wana te ezwa yo po oyeba valeur eloko wana ezate ke so bazoya po batyola biso keno tala kuna bazoloba famille ya paasha beyinzi kuna mpona makambo mbongo esi totie miko mpona makambo mbongo totie makambo mpona na nini
Ce qui est pour na mbongo. Ti bazoya a na na pesa ta enveloppe na na pesa te lokobo biso monde to sabo to ana souci que no ndeni bato bazoya ko fana na moibo il faut to lukata to sala loko moko hein kwa ni ko evate mam place o ezate hein boye to kabola mawa boye bike wana zaki mutu na bino bobandaki ko sepela na e bobandaki ko belela na ntia bobandaki ko sala boye to kabola mawa elongo oleke bobanda biloba lo partout ti bozolo bawana ezo kaka awate ti na poto ti wapi ezo yokana bazo tanga babiloko wana ezo sala bien te hein bato bele bazo benga makamnini wana ezo leka kuna na Kinshasa ezo sala bien te hein posa leloko oyo ekoki même ye moko ndenga bela ki wana hein atikali ko benga ni camarade na ye ayebise ke non ndena za boye nzoto nange eza bien te atikali ko loba kutu te hein alinga kutu atate mutaye ba ke non nzoto ezo déranger ayeba ka ke akoma ne bien au saba makamna pe ok ba voyage na ndenge il fallait que ne voyage na ye na Abidjan hein esa likambo se ko ime toka bola ngona toka bola mawana biso nyoso ndenge moko hein. Alors merci beaucoup maman Gisèle. Alors maman Gisèle, tant que vous allez moi dans le bosso, est-ce que vous en avez moi à dire par rapport pour na ba autorité na Samboka par rapport à papa Salaki petit na ba théâtre na ba RTNC quoi. Bon. Wana bango moko baebi eza kutupeli so eza pe lokote ke na rappeler bango ke non boyebi papa Salaki boasaki bo non bango mo baebi ndenge ya Salaki. Soki bakozala na mawa ya koloba ke non nazo ata mwa sika na ngai pona matanga ya vie na ngai baye soki azala mawa apesi ezate ke ekoma lokola to tie sali moko boye tokomi kotambola na ba porte tozo kongola bambonga mabonza pona papa te mutu moko te akufa na famille na ye abwaka ye na terrasse basala kaka effort mutu akokunda makaka ata na mbeteke ata na nini akokunda makaka saki déjà azonga pe susu te. Alors maman Gisèle ndenge zalaka papa zana ba prendre belé partout dans le monde entier. Est-ce que numéro mo tezali on pona ba fan na papa to ba contacter bino? Problème numéro ezaka ka numéro papa eza polele o nyonso akobenga azwaka to solo la kaka. Bon pona ba oba na ngote. Numéro papa ezali mutu nyonso azala ngo bazala ngo ka walukaka ezala bande comme tu peux ba fan partout dans le monde entier o baza pe na besoin ya numéro ba contacter pour ba pende nyo solo pe na bata famille ko ezala pe bien o rappeler bango ça la vraiment bien maman Gisèle ba o bazana posa kosunga papa Lombe azali papa Masasi azali baluka bango babenga bango po ba kosala programme wana po ba kosunga. Merci beaucoup maman Gisèle. Donc héritier les grands cameraman tout ça na bango pe baza pe na makambo ya koloba. Maman bonjour. Bonjour papa. Bonne santé maman. Santé malamu te po to na ba problème. Bata la biso lelo na kati ya chaîne na biso kombo na ba kombo na kombo na Kati. Maman Kati na kata libota ozali ndeko cousine koko mwana to relation. Bon naza relation naza aza bayer na nga. OK donc papa le pongo na bino ndem ta kufi. Papa le pongo so papa cha banda kufi. Est-ce que vous avez un témoignage mo bokoyi kopesa concernant papa nde bondo pa na kata le pongo? Témoignage ezebele ezate ke po mutu akufi yango toloba to éventer non aza pena papa mo malamu simple asolana mutu nyonso aza gentil donc aza pena compliqué te aza simple vraiment aza pena mutu ovanda na bato. Alors dernier jour bo vivre na papa tant yo mona ki est-ce qu'on dit même peu beaucoup ma pena étape que non ki nezala ki bo mona mutu te mutu pena nzambe kara songa. Bon nandima ki te po to sali ba fièvre nzila moko yo sa aza ndako nga pe na la ka anetoko bon nandima te pena lelo to kozala nde to zabu mais et comme déjà choisate eza mambo nzambe mabungisa nzambe to ana choisi. En tout cas merci beaucoup maman. Donc ndeko mo pena mona ki bakaza kanda ndeko mo ba kanda na mamboloba aza ndeko ngo yimta pandi wana bobengana la bisoye donc bande ko wata partout pour comprendre que non que ça déjà na kati. Maman s'il te plaît le bagage ça va bien.
Internet eseni. Bozana bon. Le baka kuna bandeko ba yoka olobi ni mama. alobi tona biso na kana tozosepela te bandeko bazoyawa bayande kokritike bato kasi bayena mawa mpona kosunga biso tolela esika moko yaya na biso akufi bayande kokritike bato na bainternet nyonso ezalaka boye liwa eza nzela na biso nyonso. Ça va maman, bimala muke kaka s'il te plaît. Bimala muke kaka. Maman Zolo ba eza vraiment très important. Maman Zolo ba eza vraiment très important. Soko bima o pesa biso message on est au sala bien makasi. So na ebelingala te so na ko pota kuna na intende ba koseka ngai. Na lobi papa tona pasi ya na biso akufi. Bato bazwa bande ko critiquer na internet ko solola basolola ka boy oboni liwa eza nzela biso nyonso. Ezwi biso lobe kozwa pe baninga me bazana bilobele batika bilobela tozolanda ngo nyonso na internet bazolobe bele yazanga kikisi tala lopango munene nyonso soki zaki pona mbongo kwa okufa te eza mokano ya Nzambe ndalingaki akufa. Merci beaucoup maman, merci beaucoup na bande nyonso balandi biso donc awande to clôturer ba interview na biso donc to rappeler que toza bongo na kati ya résidence ya papa Chaba artiste na biso o sepelisa biso na film loko Moscow Beach meilleur film par rapport kaka na ndenge ba sondage salamaki et puis merci beaucoup na ndenge vous allez toujours continuer ko pesa confiance na cette chaîne Métro Makengo et Tapis Rouge. Merci beaucoup na maman Christelle Mumba et merci beaucoup na papa Métro Makengo na ndenge vous allez toujours continuer à soutenir biso parce que Moussala OSN a un moment soutien financièrement, moralement ainsi que physiquement. Merci beaucoup na bande nyonso o bazali ko continuer ko s'abonner à chaque émission de remarquer que nous te présenter bino vraiment l'actualité. Vous allez toujours continuer ko s'abonner pour continuer bongo ezali vraiment kitoko ko sala kitoko mingi. Là je dis un grand merci à mon vieux Scotty Ndetani. Je dis aussi un grand merci à Davina Douma pourquoi pas maman ZS Zefondo Douma. Un grand merci à papa Igo Makomi. Donc merci beaucoup dans les caméramans au bon dessin animé à Kirikou, héritier Watanabe. Quant à moi, je vous dis au revoir. Papa Uki, Sarisa Bana, Bayalua Mumudila Kena, Amo, YouTube, Métro Makengo, télévision, na Suisse, Ozorudu Wankunga Mimbot, Imatea Tremana Mambot, Landa YouTube, télévision. Salon Flori, Mama Moimwene. Lengi feroce yagine feroce makangwe Métro Makengo Shadombala